ABC One Television. ABC One Television. ABC One Television. ABC One, c'est Jésus-Christ qui est le number one. Bande ko balandi ya émission Tolo Belamboka Congo na pesi bino mbote esika nyonso ezwami bino. Petika ete kimi ya nzambe tata ingela o mabota mabino. Na ABC Tolo baka c'est Jésus-Christ qui est le number one pambate kola la kola muka ezali bongo abitidete talatina bipai biso ezwami bino tolo baete Yesu Kristo nde moto ya Yambo. Bande ko balandi makambo mazali maiki ya koloba la République démocratique du Congo. Kasi Yambo to kota penza na makambo manso o ezali koleka na République démocratique du Congo. Esengeli penza na souhaiter la femme capable, la reine Olga Lompinga. Na mokitani wa Florence Matondomido pambate ezalaki bongo lobi mbotama ya Queen Olga Lompinga, la femme capable. Joyeux anniversaire. Okendaki bongo la South Africa pozonga kilombango penza na Angola pona ko sepela mbota mayo na bandeko bayo ba poramenta Angola no bondi ya botarde bonoite na lobi penza joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire Olga Lompinga. Joyeux anniversaire. Vraiment maman tika nzambe amona yo na sanza oyo ya avril lokolo ezali sanza na yo tika ozwa kan ya commandement pe banguna na yo kanga bango na nike basambwa pe mayele nyonso ya mabe ezala bongo mo sika na bango ya solo boyebi ete congolais azali penza mayele ete azali moto na bolema, congolais azali bolole, congolais azali moto oyo esengeliki osimbelaka ye fimbo obetaka ye lokola nyama lokola balevier esongo bolole pamba te azali komona ete bato bazali koloba latina mboka kasi azali koya pola kotungisa milimo mabato tika ete nzambe asimba ye penza la moto pona koniata ye pe ko bebisa mayele maye po ete bato ya bolema ya bongo tokoki pena ko sepelaka na bango te. Bande ko balandi ya émission Tolo Belamboka Congo. Maye mazali koleka la République démocratique du Congo ezali pena malamu ata komokete ezali pena malamu te pamba te tata mokonzi ya ekolo Congo azali penza la souci ya peuple boye te ngai na yebi te bandeko tango mosusu biso pe tozali koloba malamu te kasi tosola la bilo pamba te émission oyo nayebisaka bino uta kalakala ezali émission ya réflexion ezali ya éveil patriotique ya éveil ya conscience ya bato esengeli ete biso nyonso tosanganaka liboke moko pona ko examinaka makambo malembe mazali koleka na ye ekolo wa biso ata ko bozali na mikili ya bapaya ya meindo to pe ya mondele bozali bobele ba congolais pamba te ata ko osenzi ozui ba identité ya ekolo mosusu ozui ba nationalité lolenge bolobaka kasi balobaka bobele d'origine bakoyeba ete moto oyo ayaki to pesaki ye maboko mabiso akomi bayi ekolo babiso kasi azali moto ekolo babiso te awutaki na mabele mosusu bandeko tobungaka te origine boabiso tobungaka yango te atako Yesu Kristo oyaki pola ko bikisa biso oya kufaki pola biso kasi ye ami bunga kite bisika oyo ye awuti abunga yango te. Bande ko balandi kasi boni yo mwana ye ekolo Congo ozali kosala sambla na koyoka bandeko mosusu balobi makambo ene etali biso te biso tozali kobika la biso la mikili ya bapaya makambo ene etali biso te etali nde bino bakongole kasi yo ozali naine si bali pe kobengisa pe ebele pe na bamboka babango tozobola ba refoulement pamba te ete bisika bovandi ezali ya bino te mwana mboka sa mangwana aloba on est mieux que chez soi bilo bato ya minoko ya mindele moto azala kaka malamu na ekolo aye bisika mosusu tozali malamu te yango tala tia nalobaka ete biso na bilo tosolola kilame bokila lokonde fampe kato plus 49 isa konkoi na emanzinga bandeko sengeli tosolola tata mokonzi ekolo uta le premier azoki ndeko ya likolo la kotambola na yebi te batiela ye machacha ete akoki mpenza kovanda te na ebonga wa ye na kati ya mboka wa ye bisika oyo azali mokonzi po ete atalatala tata mokonzi ekolo abimaki kokende kolukaka eloko azali koluka toyebi te toyebi pe te soki amonaka nini
toyebi pete eloko nini négociation yango banda ya banda te tikino lelo akozongela biso ata ko eloko moko ya malamu te soki pa ko banga partenaire na ye akobangisa ngai na butu to pe akomona milimo biso pena toyebi likambo te tozali kokotola yango malamu te bandeko na ngai na Congo ezali bobele kopela na mboka la este ezali bobele kokima be bato kozika be bato kobomana be mayele mabe makambo mabe bokotala bilili oyo ezali kolekana Kabuya l'homme puissant wuta lobi na butu bayaki kotikela biso sango Kabuya tika Nzambe amona yo tika Nzambe apambola yo Kabuya l'homme puissant akendeki na lombango bokomona lolenge bazali kolakisa elenge mwasi wana azali bobele la mibu tuku na minei zomi na minei plutôt bandeko bolimbisi zomi na minei azali na 14 ans mwana mwasi wana babomi ye ndenge bozali komona bililo ezali kotambola babwaki ebembe waye na terrain ya jeudi bana lemba bayebi pe bato bipai mwana mwasi wana baye kokuta ye ya kobwakama moto abomi ye ayebani te to pe baviolaki ye to pe basalaki ye boni mayele mazali koyebana te ndenge bozali komona bato bazali kolela wana na émotion mwana mwasi wana abelaki te mwana mwasi wana asali eloko moko te abimi kaka na ndako akendaki baye kobenga bakuti mwana mwasi wana ebembe bandeko bakrimi ya boye ezali boni mwana mwasi ya moke na 4e des humanités akufi na maladi te baviole to pe babomi ye tina babomelaki ye eyebane te siko mosala ya l'état congolais ezali nini bandeko bangai mosala ya l'état congolais ezali nini insécurité oyo tata mokonzi abangaki kokende na est alobi na est ezali na insécurité ya avion akomataka kokita ye azomona yango te siko nani akosilisela biso insécurité wana nani akosilisa insécurité ye moko tata mokonzi abangi alobi moyen na kende na est ezali te po bayebisi ngai insécurité bo bato bayebisaki ye insécurité ezali na est siko ya tika biso tokufa na insécurité soki akoki te alongwa bandeko balandi tata mokonzi ekolo abangi insécurité nde azali kokima capitaine oki te baboma ye sikoyo ya tiki peuple congolais na insécurité bato bakufaka lolengo oyo baviolaka biso babomaka biso to mpe bandoki bato babomi ye to mpona kozwa nini soki mpe bakuluna soki mpe basalaki ye nini bandeko toyebi te ndenge bomoni mwana mwasi wana bazali kokende kokunda ye yango Kabuya akimaki mpenza lombango akei azwela biso bilili wala mpo tokoki kolekisa bongo te ezali emission tolobela mboka Congo soki babengi biso esengeli toya tala ndenge bato bazali kokufa na Congo mama ya mwana na kolela baninga kolela libota kolela esali mawa epesi mawa po etabeli te babwaki ye kobwaka la terrain jeudi kasi président de la république makambo ya bozali kosalama na capitale yo kaka kokimaka mboka kotambolaka kokelaka bachade bacameroun barwanda bawapi oza kokele koluka nini oza mpe kozwa eloko moko te kuna bazali koyebiso lesa punda lesa yo zonga awa osilesela biso insécurité siko yambo yo koma tata mokonzi ekolo projet penza ya yo ezalaki nini yo oza na bolemo ya mayele te projet na yo ezalaki nini po ete moto nyonso ata ko ngai awa yambo lasala émission na ngai nazalaki na bato na vai na directeur na ngai stratégique Pape J na vandi na sango mokonzi tozali kotuna na bureau émission tolobela mboka Congo eza émission socio-culturelle tolingi tosala boye éveil patriotique bilo bomoni boli tokomi yango toye nango liboso ya bato sikoyo yo tango ozali kokende mpona kosala maponami okoma président de la république yo komaki nini bozalaki na projet nini projet na yo ezalaki kaka kokoma no tata mokonzi ekolo tout court donc ozalaki na projet te ozalaki leloko moko te ozalaki kaka rendre hommage epai ya Joseph Kabila Kabangi donc epai na yo expérience ozalaki nango te obandeki kaka kowela kaka babengo président de la république olekaka na tapis rouge wana mpo na yo Félix esili boni boye ko papa boni boye mpe tosanzolaka o tonetolaka o tolembi yo tozali mpe ya na posalo na bokonzi ya Congo te tozali komona pena eloko moko te oyo kosala po soki totiki yo kaka boye koboma nde Congo koboma yo kosilisa biso mpe tokomona mokolo mosusu kaka lobi Kabuya l'homme puissant bato batelemi kaka boye pupu bato babandi kobetela tina na losele te bato babandi koboma na mpona kimia ezali te na mboka oyo mpo makambo lolenge oyo ezali nde kotika bato la pasi kolongola mwana moke mpenza boye
obwaka ye na balabala yo obangi sécurité soki yo mokonzi mboka obangi sécurité siko biso ba peuple tokobanga nini c'est que nyonso olobaki na biso ezali ka lokuta. Martin Fayulu Madidi émission oyo ekomelaka bilo botalaka yango tala mwana oyo bozali baboti akufi abilité babwaki ye babomi ye bato babomi ye bayebani te. L'État congolais a abandonné le soin bemba. Pour esa charge na yeso ki muta kufi na crime aboy. Et c'est l'État congolais akunda ye. Mais famille ezu charge bango baki okunda mwana bango baki kotika la malita. Siko papa makamba boy so komela bilo boza baboti te. Boza na mitema te komona ba perte sa vie boy oyo to retrouver. Bongo ba oyo ba monani te. Bazali boni. Ba oyo ba monani te siko makamba bozo sala na capitale bato bakobika ndenge nini. Mwana mboka Martin Fayulu Madidi. Bisika nyoso yo lekanyo échoué te papa. Les États-Unis kuna batu ba moni lo lenge ni bayambio. Batu ba moni lo lenge ni onyati États-Unis pe na ndimite soki mwana mboka Félix akiyeba kozomela ye. Yango tozali koloba na yo boye. Lokola batu la Est bazali kozelo balobi ete osilisaki na milulu to kataki na katikati. Batu nyonso basepeli ko implanter parti bisika nyonso papa yokela peuple oyo mawa. Papa langa yokela peuple oyo mawa bavotaki yo massivement. Bavotaki yo papa langai. Bavotaki yo. Et salamate na République démocratique du Congo. Et salamate la première tour bavoté mutu 62%. Et salamate papa. Papa tambola na vérité. Tambola na sembo mutalengi saote. Congo nyoso ezali simana yo. Tozali kozela boye yo papa bela likamoko pesa biso soulèvement populaire. Papa to bengala Félix, to bengala Kabila. To bengala bango bakende po tozwa sécurité. Po tata mokonzi mboka alobi en sécurité okele STT. Kasi papa la ngai. Biso tokokufa. Tokokufa po yé moko za na sécurité te. Lokola yé moko za na sécurité, cela veut dire à livrer biso la maboko ya Kabila. À livrer biso Kabila boma biso. À livrer biso bala Congo to nyokwama. Po toza la président oyo akokite azali dine tende kolanga yango biso to beleli yo papa Martin Fayulu Madidi to beleli yo commandant du peuple na Est bazali kozela yo bato Est babengaki balobi Martin Fayulu Madidi aya tozali kozela ye tozali ko implanter bato Est batomboli mongongo na bango balobi to lembi souffrance mama au sein de la presse to lembi konyo kwa mama mukoloko ya a to kolakisa yo ba sabotage ba salabiso to zali ata na mukolo moko te to kotika la kondima Kabila to kotika la kondima Félix to kotika la kondima batu nyonso ya mabena Congo lokola nzamba tindeli biso Martin Fayulu Madidi biso to zaka sima Martin Fayulu mutu moko te papa bato ya bongo baboko te ka conscience na bango na yoka bande kote ko benga mikolo nyonso ngana yebi bato STT. Mais na yebisio Swahili papa soki lobami na yebise bango bolo balingala pe balobi lingala bango balobi lingala balobi mama toko kufa pone ekolo Congo balobi mama tata ozana misolo ko pesa yo te kasi mama nzambe oyo biso tozali ko tia mabolongo nzambe oyo baboma bana na biso babomi mibali na biso babomi biso nzambe wana akozala na yo na yoka ki kolela na yoka ki pasi yango atakololenge nini na kotika la koteka conscience ba congolais te pamba te lo lenge oyo ba congolais bazali ko benga lo lenge oyo bana ya Congo bazali ko lela lo lenge oyo bazali ko tia bolongo na bango na se na koki koteka te na koki koteka conscience te ata ko ngai moko soki na ndimi kasi kaka pona ba congolais lo kolinga te po lo lenge oyo nazali ko yoka ba mama ko lela lo lengo lazali ko yoka ba papa ko lela lo lengo lazali ko yoka bango na mawa kontima ko bebisa unité na bango ya pasi ya ko benga ka minute zomi minute tukumi bale na mibale ezali ko sala ngai pasi mama ajawa assalamu alaikum bokile lo kone femme pekato mama mboyo lo sako ekawe bokile lo kone femme pekato la femme puissante ezali mawa bandeko na ngai nazali koloba yango na esengo te nazali koloba pe kotala pasa bandeko bangai soki babengi na telefone bazali koloba oyoki mawa ya baninga yango na lobi to loba nanu to bunda nanu likambo oyo to tika yango te bino nde bato pe boza kopesa nga pe makasi te soki bolembo ye botomboli maboko lokwa Moïse te bopesi ngai force bandeko bangai ya solo tozali na pasi ya solo tozali na pasi anita babe kasi prière nde leki puissance
Ah, Anita Babin. Ah, Anita, la grande dame. Anita tika boye ko photo bengana. Vraiment la bossa la ki na ba moi Rita po Rita mawete l'enfant propre na London. À côté la maman la maman Fariana mokonza bakabelo. Ah, maman Fariana. Tozo zela yo. Ah, Anita Babin ayo a grande dame te. Obi ke na moni mbala moko ayango kabuya sepela ki alobi ah, Jude te mulompo ya Jackie. Anita Babin tika oza grande dame tiko kosa. Anita photo sola penza. Ah, grande dame Anita Babin. Moi c'est à solo. Babin ebele au CA de la presse na kabuya l'homme puissant baza djia ko sepela pour Anita Babin yo moko eza force mutako sate oza makasi ndeko nanga tika nzambe apambola yo la belle de belle Anita Babin bande ko nangai ezali pasi pe mawala patron na mama Chantal yao nazali koloba la pasi na motema pamba te mokonzi mboka livrer peuple congolais alobi ya ko kendela ina STT pour insécurité. Aou! Aou! Ce qui est qui faillu me faillu la quitter na S. Ce qui est qui faillu me faillu la quitter et le bossa nga le peuple congolais. To katanano to fanda nano bo simba capitale ngala keno na S na tano ne loko ni ezali koleka bongo na kati ya Este aoke na Goma aoke na Butembo aoke na Beni akotambola pona ko arrêter makambo nyonso ya mabe. Ah, Martin Fayulu madidi Nzamba za juste la sentence na sans reproche la jugement na Congo ekotika la boité ba saint bazali tozole la pour la Congo ekombongwa na nango boni banyoko ka boité président de la République Félix Tshilombo o ezali maloba na yalobi insécurité Félix insécurité yo ndima ko la président de la République pour la nini ka poli akbanga car pour mataka pepo yo banda ko matate yo penzo mata pepo te yo mwana poto penzo fa na Belgique o surtout que les pepo o surtout que les pepo yo lingai ka Kabila nommé au président de la République. O lingai ka Kabila pela nommé yo, pe yo nyoko la peuple congolais. Félix tokondima likambo ete. Tokondima yango te na ba assassiné ya modèle. Tokondima yango te ba mama balela ka bala bango mikebo. Biso to perdraka bana oya basi ba combattante boye bakina kokufaka. To yebite lobi soka linga kazala nani. Te bokoli ya biso bongo te. Cette fois-ci la lobi bokoli ya biso boye te. To lembi Tolembi on a Kabila, tolembi on a Vital Kamerhe, tolembi on a Bamona Rwanda. Tolembi bino. Toko ko vivre l'insanité boyete. Toko ko vivre l'escroquerie boyete. Toko ko vivre dans le coutel le lengo yote. Boni Félix. Boni papa. Boni ko papa langai. Atako bazo pekisa to lo bate. To bombaka na sali peka peto kufaka. Yo pensa moto monene lokolo pa de la katola kazaka ngongolo waka ngongolo pa bo ngongolo ta mama ya muke alite e pesa ta mama muke yo latika ke suku ba choka la tapis rouge pe la simanango wai yo tata pe monene bo ndimo za la marionnette ba sakala ko le longo ba go sakana o pe polo nyo ndima ke bimaki no 15% libungu tulo yo ndima ki po ne ko sala Martin Fayulu mabe. On dit que pena pona nini ka pona sengo tapis rouge papa. Wane loko moko to yebi loko moko to za na projet te oza ne loko moko te. Donc ndengo za na pela ki mamo si veti jengu o yebi mo balu balu. Donc loko te ya loko te. Oza pende loko te. Et le côté ko doza no pene loko te. Donc ite musupata na ndako no wana. O yebi ta projet moko te ke na ndako e sengeli bana balia atandenge pe ba lakisaka pe ke bana tata na ndako yo na ndibite. Yo na ndibite. Po mutu boni lo lenga zali awala muki na tongo azanga projet mutu moko te mutu lo sasa projet d'avenir ayebi ke ndenge na aliawa bila ya vina ngeza liboye soki na komi boye na ko telema libosa bato na koloba yo loko ezate eloko pe ezate po kenaki ya pa bato ya Afrika ya moindo okota na réunion na bango ya makambo ya banzete ya banini bazolo bela makaba banzete banini bakata ka banzete te yo lokola forain eza makasi yo ke kozongisa na yakini na projet ya kokata banzete pour la sala makala donc matuba koloba makamusu yo koloba ka makamusu soni donc biloko nyoso yo kosala biso okokisa biso ka solo kosumbisa biso pe ankpatete donc to kokoba ka melio congolais aka mutanyama po balobi tala lo lenge ya congolais che président ya bolema ça veut dire congolais azali moto la bolema te biso to li bato la bolema te to ali bato la bolema te yango to zali kolela congolais tango pe boko benga tango na koyoka bino pe boyoka ngai bande kolanga ya Goma bande kolanga ya Butembo
bandeko nanga bozana ba Uganda, bozana Uvira, bozali wapi bisika nyoso na Est, na Équateur, na ba Congo, bisika nyoso bino bozali pe na ville province ya Kinshasa. Bandeko langai, munguna akosa bino te. Botelemisa drapeau ya ICD. Botelemisa drapeau wana. Botelemisa yango. Botelemisa yango. Bo bâtir ba parti, bo implanter bisika lo bozali, ba jeune lutte pour de jeunes Congolais, lutte pour de Zaïrois. Bisika nyoso bino bozali na ba projet na bino boche drapeau ya ICD. Ndenge ba mama ya Este basali. Botombola yango nelonge mona mboka Martin Fayulu Madidi. To soutenir ye. To soutenir ye, c'est lui le garant de la République démocratique du Congo. Yende mutu oyo ako sauver République démocratique du Congo. Yende mutu oyo ako longola biso na crise oyo tozali na yango. Yende mutu ako benganela biso bakabili. Parce que atako Félix Tshilombo aloba yango. Alobi soki tolingi ete Congo ezala malamu mpona ko bengala bakabili. Choix nanga ezali bongo Martin Fayulu Madidi ebima na monoko ne mutalobisa ete avant ya kolobala biso makamba base lelo base vandi lelo base telengani Félix a commis bango na saki kokene kokosa bango o te bozelanga na servir nano bapaya pola kopesa bilo bapaya wapi yo servir bapaya balani yo servir biso ba Rwandais bongo yo ko servir biso bala mboka mkonini aoke goma mkonini po alobi na goma insécurité siko aoke ko vérifier lo lenge bali wa ya bano ndenge bakufi mkoloni nana ko interpeller bango ba mapinga ya République démocratique du Congo botika kokosa kokele kokanga ka ba innocent na 20h bino soki mbule beti boseli biso fil indien boko yaka mokua na milili bokanga ka batula ba sachet ya bango bobotola ka ba mbongo ya bango. La police mosala na yo ezali ko batela population na biloko bya bango. Christian Kasongo misala na bino ezali nini bino bozala province ville ya Kinshasa ba crime ya boeza ko salama ba crime ya boezali ko salama bino mosana bino ezali nini tuerie ya boye na lemba wana na GD commune ezaka pembeni ba société ezali wana ebele ba église pe tondi wana ya nsambo tongo midi poko kasi bembe otango baboka ki yango bato bazalaki te la police ezalaki te. Tala lolenge insécurité ezali la République démocratique du Congo causée par Félix Tshilombo na homologue naye Joseph Kabila Kabange pour na ko exterminer population congolaise. Félix azali pour ba crime ezo salama. Félix azali pour assassiner ba congolais. Félix azali pour nzala ba congolais. Félix azali pour ya mabenyo so o ezali ko salama la République démocratique du Congo. Tala tina tozali ko bela yo mona mboka Martin Fayulu Madidi tangu yo ko zonga na mobembo kataki ya ko kena este ya ko silisa makambo mayo kata riban implantation ya parti partout na République démocratique du Congo yaka na Kinshasa siège ya monene lokola bango batalaka ke monene nde liaka toko sala lolenge wana pambate atako la Biblia tango Isaac miso na ye ekomaki mobange na place apambola Yakobo alingaki apambola Ezau kasi lokola Rebeka zalaki akendai ko boma banyama mibale apesaki Yakobo alataki poso ya Ezau pona kozwa lipamboli o ezalaki destiné pona ye yo pe ezali lolenge moko ezali lipamboli na yo toko bunda lolenge nyonso toko sala lolenge nyonso na ba stratégie nyonso o ezali na Biblia pe na mokili po ete lipamboli na yo ezonge pai na yo papa po ete ozwa bokonzi oyo toko bunda lolenge nyonso na lola pe mokili po ete pesa melio Yakobo azalaki moyibi te ezalaki mokano ya liloba azwaki yango pona nini akomponaki ke papa na ye akomi miso mobange soki miso mobebi nyonso mobebi ezali lokola Kabila azali moyibi Félix moyibi cour moyibi justice moyibi sénat moyibi esenge to benga bango la kombo la bango benga nyama na kombo la lokola bango bazali association ya ba malfaiteurs ya ba escroquer population congolaise ba yibi population congolaise esengeli biso pe to na méthode wana ya ko boto la bango par force
siko ngai Rebeka nazali wana pour la kobeta mbonda na pesi yo nyama lata poso wana poto arraché poso wana yo kolata ezali nini soulèvement populaire bato batelema pour na kobunda pour ekolo Congo o azali na mato ya koyoka ayoka o azali na motema ya kondima andima maloba oyo peto kokisa yango kaka eloko moko ya makasi ezali soulèvement populaire po ito benga na bango lokola mindele balingi eloko te balingi bayiba minéraux na biso balingi soulèvement populaire te biso toko sala yango pona ko sauvegarder République démocratique du Congo bande ko balandi TV ezali ngonga ndenge tolobaka bazali ko changa ngonga kasi lokola to utila ba stress lokola to uti makambo kabu ya pepse mwa minute muke toyoka makambo oyo bino moko to sekape mwa muke maloba yango tolanda. Bonsoir, biso apasi bina yatinda kusombo. Bino pasa ngo wapi? Na Congo ko biso bina pasi mikolo crise yatinda kusombo. Ah, natinda bino na weste. Sina auto tindela bino sana biki. Na biki pesa code. Zara pesa o code. Code ezali ozala biki zo koma. Na lokoma. Code ezali Félix Dégage. Mot de passe ezali Kabila Rwandais. Ozi code yango? Bon c'est comme on a aussi le ndeni na kombo yo pisa. Lo bino kola bo vota bolingi Félix za la pouvoir comme ça bolia mabanga bwa keli bino na nzela. Code yango na pesa. So lingi mot de passe qui est na l'échanger na pocha Lumumba. Na chaki mbongo mbongo na kati kuna Félix amatiris kali bongo bozo yango bosomba mabanga bolia. Abakambo la bisto ngwana sikoto ofifende. Mais la pesa yo code ya mwana Félix Dégage Kabila Rwandais code nini olingina pesa yo bino bovotaki Félix bandeko tomo motamo moke pambate mama jawa na wala nde tosukisi émission ba mabanga wazali ko betela biso batie ba mabanga babaluki mbulu ezokela bali ko tshasi konde ba béton kasi bandeko bangai ata koneke batongaka ba goudron yango batongaka lolenge wana tosukisi poto seka mwa moke anita babin to seka pambate to utila ba stress pas ezali to leli jeune fille wana inosa ba uti ko bomaye yango na tchaki mwa vidéo oyo mwa audio oyo po ete sekisa biso moto alobi code ezali Félix Dégage Kabila Rwandais siko bino bomoni boni maloba omboka bino. Merci na ba oyo nyoso baninga ke misoto lobela mboka Congo BL2 ingeta bana Flansa ingeta na Arthur Ndombasi ingeta na yo penza Jean-Jacques Soki mobala mbinga mobala na ndoko no ba peselo so tondamo ata ko sali onsundolo bwakis biso pe to kolanda ka ndongo zali pamba te to zali bana ya mboka Congo vraiment bande ko bangai bozali ebele ingeta vraiment na Flansa na États-Unis d'Amérique mama Sylvie Mbenza mama Mireille Molongani ya papa Godard mama Sylvie Mwamba Molongani ya Giwanzambi na Hollande bozali penza ebele ingeta partout oyo émission ezali kokomela bino penza na matadi na boma bisika nyonso. Merci na kabuya l'homme puissant ezali na sima caméra l'imbattable l'incontournable soki bozali komona émission vraiment ezali grâce ya kabuya l'homme puissant réalisateur pe caméraman émission to le mboka Congo. Merci na Pape Joe directeur recherche stratégique. Merci na Sango Mokonzi pare abemiso bangai. Merci na mama Lili Saya infirmière na biso oyandima ko soigner biso ingeta na République démocratique du Congo. Seye Martin Fayulu Mokonzi. Bye. ABC1 Television. ABC1 Television.